Donc, tous un problème en église. J'espère que apôtre P azan anzela zoya que yona pe akomi yepe. Donc, baibi biso église. Baibi une église biloko elimwe. Tout est belé bazui instrument nyonso. O to tiko soma miswa sika ekei. Pe apôtre j'espère que yemoko azaliwana que papa koki kozwa moi relève pour na malobango. Baibi papa l'église bazui presque biloko nyonso l'église. Instrument nyonso ekei bengi ngai bandeko na pasi babuki awa namoni babuki awa babuki sous place nini babuki awa babuki na kalina awa babuki kadena awa lisusu awa place kadena ezalaka bayibi yango babuki yango bandeko tozopesaka un message nayebi te soki eza nini tobomi nani tosali nini toza kose justifie te mais biso oyo toyebi quand même kisi te nzambe azosunga tosalele mosala mais toyebi te soki eza bakongolais bazulu to banani baye kobuka biso ekomi plus de 3 fois bazobuka biso bazoyiba biso église mosusu tozalaki babukaki bayibi tokende église mosusu na clone boys bandeko bayebi babuki biso lisusu papa ezosala pasi mpe mawa makambo oyo tozokutana nango eza ngai apôtre Charlie Mubiala ça fait trop mal namoni babuki mpe lisusu awa. What is this? bango nde batie eloko wana babukaki awa donc yango wana donc awa nde problème ezali babafle yango oyo batikaki ndambo yango batie awa batie 4 oyo nde etikalaki nazomona basali yango na butu tondire na moi papa nazoyeba te kaka nde etikali. J'espère que bokoki bokende mpe omona koto lisusu ndenge ezaleli porte oyo baforce lisusu na libende na bango awa baforce se bukani déjà baforsaki awa mpo bakoti na kati. J'espère libende yango awa oyo nde libende na bango basali nango mosala yango oyo libende osimba te mpo oyo basali nango mosala epike kuna biloko ya media nyonso eke bakamera tout ekei yango ekei etikali kaka basinga pamba oyo balongoli kaka basinga nde etikali biloko nyonso ekei ya media tout ekei kaka basinga nde etikali. J'espère bakamera ekei nyonso ekei bakamera nyonso ekei eloko moko te eza te na kati ya biro kuna lisusu bapanzi na kati ya biro bapanzi lisusu na kati ya biro télévision awa elongwe bazwi télévision ezalaki na kati ya biro awa babuki yango. J'espère que ezalaki bien fixé awa na madusu oyo bazwi yango télévision elongwe ya 41 pouces ekei et puis baye sako ya saki nanga te ya saki ya nani ekoki kozala bango bayaki nango batiaso bakanisi balaptop bakokuta awa nayebi te bapanzi awa biloko nyonso awa kote nyonso bapanzi tu bapanzi biloko na kati nyonso bapanzi awa na kati ya biro awa badocument nyonso awa bapanzi document église yango ezali yango document église yango oyo bazwi te epike kuna lisusu bapanzi na nini armoire wana babuki armoire wana ilizima oyo bazwi te nayebi te soki nini nango esekei nini nango esekei unité centrale eza te unité centrale ezalaki likolo ya mesa oyo basinga yango nyonso bakatikati yango basinga bakatikati. My God nzambe na ngai unité centrale ekei mesa etikali vite armoire kuna bapanzi nyonso bapanzi unité centrale ekei batiki kaka
dize nini nde tikali wana moniteur nde tikali donc nakanisi kuna liboso balongoli presque tout na liboso balongoli awa na liboso eloko etikali eza te babuki balongoli project ezalaki awa likolo mais baju yango ndeni bamati na cher je suis sûr et certain bamataki awa donc balongoli projecteur wana oyo projectaka kuna na screen kuna babuki balongoli projecteur basinga yango etikali dans le vide kuna babafle misusu eza te awa eza te na batige oyo eza te balongoli siko tokei awa na instrument sente ya sika synthétiseur ezalaki awa sente ya sika ezalaki kutu cher na valeur ya 20 000 rand synthétiseur oyo synthétiseur bazwi yango eza wana ngo modele ya Yamaha baguitare basse nyonso guitare basse ekei solo ekei balongoli presque tout mixer ezali mixer ya monene oyo bandaki meme kosala na studio balongoli yango mixer bayibi avec bampli mibale ampli moko touti kosomba ya sika ampli wana eza na valeur ya 10 000 rand ampli wana ya sika wana na oyo ya kala ba crossover ba equaliseur donc tout na banini ya bamicro bazwi yango biloko nyonso instrument ekei donc tout basinga yango bakatikati yango basinga bakatikati ndambo yango oyo singa bakati lisusu awa ndambo basinga bakatikati bafle mosusu ezalaka awa elongwe awa elongwe donc bayebi biloko instrument eza na valeur plus ou moins de 200 et quelques mille rand 200 et quelques mille rand na valeur plus ou moins de 17 000 dollars biloko bazwi na kati église plus ou moins de 17 000 et quelques dollars oyo bazwi na kati église nayebi te maloba mosusu naza nango te eza kaka ye moko papa aloba apôtre Charlie ye moko aloba yango bandeko nzambe apambola bino ndenge bozwi mwa video oyo eza po tozoyebisa na communauté place bokomona mutu azoteka ampli sente Yamaha bamixer bampli please bokoki kobenga biso bobenga ta ngai apôtre Charlie na numéro na ngai oyo po toza na ndenge mosusu te peut-être que na nzela na yo kotala video oyo bokoyoka mawa omoni ndeko moko azoteka biloko moko boyebi place euti te bokobenga biso toya kotala po biloko oyo ya biso toyebi en tout cas tobungisi bainstrument nyonso c'était quand tobakisa bainstrument non toyaki nango jeudi donc touti kobakisa bainstrument misusu ya mbongo ebele ça vaut pas la peine à koloba donc nyonso ekei jeudi ekoti nyonso ekei ça fait trop mal to lancer appel vidéo na communauté na bandeko nyonso baza na baeglise mosusu soki bato moko boye baye kotekela bino biloko baampli biloko moko boye mixer basente baguitare babafle mosusu en tout cas bosala biso signe ata bomoni eloko moko bazwi na biro nanga unité centrale ya Dell ya computer ya bureau omoni ndeko moko baotekela bino télévision boyebi place euti te bokokoya to ata curiosité totala peut-être na mawa nzambe bolingo nzambe na nzela na yo ndeko otala video oyo tokoki koretrouver biloko wana mais pour le moment église jardin d'Eden bayibi biso bainstrument nyonso oyo na koloba nzambe azwa lokumu place bato wana bazali nzambe ye moko akende ko ça fait trop mal nzambe na olakela bango mabe te mais nzambe amonaka azomona place bango baza atala bango oyo nayebi te pourquoi ça ekomi
Oh, naza sur 4e fois. Place tozaki liboso na 8e église. Tozaki na ba mindele moko boko partager. Ba ibaki biso. Ba instrument nyonso complet kenda, ba instrument ezaki na valeur makasi kenda. Ba instrument na bandeko moko bo asombelaka biso na kotanga kombo te. Tulongwe wana après des années toye na Athlone na Athlone Boys baye koyiba biso ba instrument. Mais makambo nyonso ezaki save ya kokanga tout tozo comprendre te. Et tolongwe nzamba pesi biso sous salle permanent ya biso moko awa baye koyiba biso 2 fois. Tolukaki système musu to cheba chaîne minene tout na bandeli kuna me babuki nzamba zwa lokumu bayibi biso ba instrument nyonso ndeko soki olingaka nzambe na yo moni bandeko moko bazoteka ba instrument moko boye oyibi côté uti te benga biso obenginga po Charlie na numéro 067 109 76 76 067 109 donc 109 76 76 soki obengi ngai nakoki koya mbangu kotala soki eza ya biso nde tokoki kosola na mutu wana jango wapi soki eza ya biso te eza ya biso te. Nzambe apambola moto nyonso chrétien nyonso ndeko nyonso congolais nyonso oyo amona video oyo so tosali yango toutefois bayiba biso tosala yango te mais c'est assez. Mais Nzambe va permettre à le pourquoi Nzambe ke pambola bino to ebini ntoko salate mais Nzambe azo le kumu po Bible zoloba na nyonso circonstance nyonso to ba kopesa ka Nzambe le kumu yango ngai pe na kopesa ka Nzambe le kumu atana leli atana lobi na minute ko bimisa 200,000 rand pour na ba instrument ya qualité ya valeur neti oyo bazui bandeko nanga eza facilité mais Nzamba zo lokumu Nzamba pambola ndeko nyonso to otala DVD oyo. Que Dieu vous bénisse. Merci.